Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Bonsoir, mbote mingi na balandi émission na biso tozokende wapi. Na sepe vraiment na bandeko nyonso tu oyo bolingaka Mama Nicole Moisanza oyo bolandaka pe émission na nga tozokende wapi. Merci pe mingi na bandeko ebele bozalaka wana oyo boza kosabone na compte na nga ya YouTube tozokende wapi, na bandeko pe boza kosabone na page na nga ya Facebook officiel tozokende wapi. Merci beaucoup. Alors vraiment na leki lisusu pona ko essayer ko partager na bandeko ebele, bandeko oyo bazalaka wana oyo to baksanaka ba implice parce que musala oyo za ko permettre biso to sungana d'une manière et d'une autre, to essayer ko comprendre pe ndenge nini mokili oyo eza ko tambola, to éviter pe babiloko mususu oyo fallait pas ya ko sala. Coucou maman Nadine Malila, bonsoir bambote na papa Alain na London. Alors vraiment eza na moi mawa mingi, vraiment moi mawa te, mais c'est triste quand même ya kozo ba nouvelle oyo ke mwana akufi likolo ya devoir, likolo ke mwana alingai kosala devoir te, et puis mwana azwi torture na ndako, et puis mwana sali crise, mwana akufi. Vraiment ezali babiloko moko eza vraiment difficile à digérer. Tozo se poser ma question. Bien sûr, biso nyonso tozo kozala awa na ligne, tozala qui se place na lundi moi actualité oyo mundele wana zoloba na mwasi wana suite à banquette na bango. Bonsoir maman Pascaline Salama. Suite à banquette na bango ndenge ba enquêter que ba autopsie epesi ndenge mwana azalaki vraiment na kobeta to ndenge ba maltraitaki mwana, et puis cause nango ebimike parce que mwana abandaki kosala devoir te, abetamaki mais basatandaki na ba réaction ke mwana asala ba crise boite. Vraiment o makambo nini ezokomela na kati ya communauté na biso ba noir, parce que eza na babiloko misusu lelo tolobaka kaka boye na ba émission nga na surtout nga na sala ba émission pona ko essayer un peu pour réveiller conscience beaucoup plus ya ba mama, kozala un peu prudent kotala makambo misusu oyo lobi ekoko komela. Tala mwana oyo akufi, mwana oyo akufi na mboka oyo Milouze sur Toulouse si je me trompe pas. Et puis lisusu mwana oyo akufi te parce que azalaki kobela, akufi te parce que misusu mwa grippe to misusu mwana sali fièvre. Mais comment mwana ko kufa parce que aboyi kosala devoir? Est-ce que ceux qui vraiment mwana aboyi kosala devoir, maman oyo aboti mwana na ye, oyo azwi mwana na ye 9 mois, oyo azwi ba malaise nyonso, maman oyo ayebi pasi ba misusu pasi ya kobota, misusu pa kende kobota il faut tension ekita ye, azoleka même misusu ke non akoko risquer vie na ye. Bandeko na nga tozokende wapi? Makambo oyo ezoleka mpona biso ba africain parce que eza malamu te. Mutu moindo ba accident ya boye to ba problème ya boye vraiment kobeta yango mwana, kobeta yango ya kanda to kobeta yango misusu kaka balobaka pe des fois kanda ezaka mpaya, okobeta mwana mususu boye misusu obeti kaka mbata, mususu obeti kaka egogo, mwana wana mbala moko misusu kokangama pe mbala moko asali nini mwana pe misusu akoki pe kosala pe crise pe na kati wana mama pe akoko yeba te. Mais biloko oyo ezoya, est-ce que azali mama oyo azali femme seule? Tobo ite ba mama mususu pe baza ba femme seule, ba mama mususu o baza ba kabwana mibali na bango, mais ba mama wana mususu ba yebi kozwa souci ya bana na bango, ba mama mususu bazali ke ata kutango akuta na mobali moko o azo maltraiter, azo lingani yokola bana na ye, mama wana ko préférer bana na ye, ako préférer munani mobali wana vumo okene na yo, mais bana nga baza important parce que mutu oyo ayebi douleur ya mwana ezalaka papa te ezalaka mama.
Maman nde mutu ayebi ke non ngai nabota mwana na césarienne. Maman nde mutu ayebi ke non ngai nde mutu ndenge eza wana mwana oyo en tout cas nalala na ye trop na ba hôpital. Maman nde mutu ayebi ke non mwana oyo ndenge eza boye kuku mama Teresa Queen bakoki kosimba ye te parce que nga na nyoka ma trop. Mais pourquoi ba négligence boye ya ba mama na kati ya poto pona koya koboma mwana parce que mwana sali aboyi kosala devoir ango loba tema ya vero mangoi devoir ango ezalaki akokoma député devoir ango mwana ango akokoma ministre devoir ango mwana ango il fallait asala devoir ango mwana ango akokoma omoni biso ba mama ba africaine omoni ba biloko mususu vraiment na kati ya mboka oyo ndenge toza surtout emsu mama oyo aza na mobali pembeni te bonso mama Lorette Beauté aza na mobali pembeni te ba biloko mususu ezaki ba retour nyonso ezoya ezali ke mitu ya ba mama mususu tellement ba problème eza trop ba mususu mususu makelemba mususu mususu ndenge eza wana aza na ba problème ya ba nyongo ya batu mususu yango omoni ba biloko belé lelo na vie omoni même misusu mwana oyo aye kofuta ne carrière que peut-être peu malédiction peut-être omoni ba biloko mususu ezali que non une fois que etamboleli ya ba adulte eza mabe nzambe alobaki yango que malédiction ekokita en génération liwa ya mwana oyo pe toko poser ba question et comme ça biso mon Dieu pour mwana boyi na ekosala devoir bokamata mwana opesi na ndeko ne mususu wana babeta ba pese punition eza koloka eza normal te. Mais siko pourquoi famille oyo pourquoi mwana oyo aya ko souffrir na libabe ya boye ezali normal te. Eza normal te ba maman il faut que ça la très attention. Maman oyo ayeba valeur ya mwana te na yebi na ngate maman wana atakutu maman boti te. Po tava ba bota yo ozala mwasi obota maki pe na mwasi. Donc okoyeba ko pesa valeur ya maman oyo abotaka yo. Parce que ayoka ka passe na yo azwaka ba tension et mataka kitaka ba pasola ina libumu. Donc ozomona mama yebi importance ya mwana mais oyo komeli na mwana oyo bande ko na ngai balandi bonsoir mama Beya bonsoir mama ndeko elle balandi bandeko est-ce que mwana akufi na kati ya malédiction mwana akwei na kaka na libabe ya mama to mwana oyo vraiment eloko nini oyo kokosala ke mbata kaka eboma mwana to omoni pe biso pe tozalaki wana te mais biso tolandi nga nalandi bien mundele wana ndenge aza kosolola bazopesa rapport autopsie ndenge bakangi ba parents wana so na Milouzi so na Toulouse pardon ndenge bakangi bango bakangi na mwana oyo bapesaki ye punition abeta mwana wana omoni bapa mama biloko mususu eza il faut tosala très attention omoni ntango penza diable azwa kokotelo na kati ya ndako na yo okoki kokweyisa ata manga ekomeli yo problème omoni bamateya oyo même biloko ngai nalobaka msu vérité eya babiloko mosusu ezaki bonsoir mama Ana Manaki eza babiloko mosusu eza il faut kosala nango très attention. Europe eza lisusu ndenge ezalaka te Europe ndenge eza wana ekoti molili na sens nini parce que eza batu mususu mama sanza pour ni ozotea weseke mama mwana wana akweli libabe seke mama mwana wana akeko betaka mwana pona devoir mwana kufa peut-être mususu mama mwana na ozoloba boye mususu ndire ozalaka naye mususu asali likambo non bana na biso baza ba innocent il faut oyeba ngo bien bana na baza ba innocent mais bana wana ndenge eza boye baza na bango kaka kofuta kaka bamababe to mususu malédiction oui mbata pe ekoboma mwana siko mbata na devoir eza na rapport ni na kati po biso to nyonso tozala bana na ndako bamama biso pe bana bazopusa na mike bamama biso pe bana na bango bakolisi bana na bango pe na poto omona pe boye peut-être mso oza mama okoka mso kopelisa pe okoka koloba na mwana pe te ke non asala devoir mwana azoyoka te mama africaine kende kosola na bureau na direction olobi ke non en tout cas mwana na ngai oyo eza biloko mosusu babombaka na biloko mosusu babombaka te olobi ke en tout cas mwana na ngai ndenge eza boye un peu de difficulté mosusu na ndako omoni babiloko mosusu biso baafricain
tala ba prison mindele ko otonda na ba africain na ba maman ba africain na ba papa na bango. Pourquoi? Parce que eza ba biloko mususu ba bisu ba sala ngo na kanda. Emisu mama wana aza na endoki pete, emisu pe mama wana ndenga aza wana aza na epi na kati ya libabete. Eza biloko mususu eza ke okoko kusana mwana emisusu aza azoyoka te, mwana emisusu ndenge eza wana aza teti na ndaku. Alors eza pe na ndenge toza pe na bapoto, eza na ba bureau mususu ba rééducation, eza na ba bureau mususu oyo ekoki ko aider yo ke ba maîtriser mwana. Ba essayer un peu ko aider mwana na ndenge azo passer na puberté wana. Ba essayer bonsoir maman Bonchette. Alors mèche donc moni biloko mususu ezake ndeko na biso mwasi oyo akende prison. Bien sûr mwana na ye o bomoni na tina photo mwana na ye, mais réaction maman sali. Maman na réaction sali. Peut-être emsu mwana wana oyo akoti lelo sa mabele. Mwana emsu pe azalaki ko déranger maman. Mwana emsu pe azalaki teti mais ata bongo te. Mais mwana na yo okoko beta yete nezo ata ko mwana na yo te. Ata pe emsu mwana mutu mususu. Ozapi na toi ko beta mwana. Oko beta mutu te. Neti yo za adit mwana za mwana muke oko beta yete na force nyo surtout que mwana yo kapasi. Ata ko toto te mwana wana yo kakate. Non, ata ko to yo kata yo kate. Ezaka na mama nde mutu il faut yeba ko gérer situation ya bana. Mais siko na mama oyo pe emsu baza ba femme seule. Siko côté wana pe soko zo ko gérer situation ya bana te. Il faut que senga aide au secours. Eza mabete, eza péché te. Bako tolo bana te. Bako essayer quand même ko aider bana na yo. Emsu ba omoni bana musu bako ko supporter ba divorce te. Bana musu okola boy. Mama na papa bakabwana. Choc wana bazo ko digérer ngote. Bana musu pe omona pe ndenge eza boy. Emsu ndenge eza wana à cause emsu papa na ye azomona ye. Donc papa azomona mwana, mama siko emisusu yemta karata bwana siko papa kuna pe azo passer na ba traumatiser mama na bina mutema be mama mwana akomi donc agité na ndaku akomi ke impoli na mama bana misusu azata ataza mwana muke ozo mona yeka ozo ba netika ye pa azo continuer sala azo siko soko bandi ko remarquer biloko wana basenga ka ba aide parce que toza na kati ya poto okoko senga aide moko boy na bureau moko bozo mona ke ate bonsoir Maman Charnel, aujourd'hui que comportement ya mwana eza un peu moins agité na situation na yo ça peut aussi et qu'on peut lier parce que situation na yo mususu ozali maintenant na nzela ya divorce ou na nzela ya séparation ozomona ke bana siko baza agité c'est tout à fait normal okoko senga aide parce que bana bango kozwa des mentalités différentes parce que pas ya papa na bango bazozwa moi a manipulation maman bino mutema mabe et pas non emso yo pe papa la bino ndenga za boy asaka le côté moi j'ai fait tout wana. Alors, na une femme aussi, oyo, bonsoir maman Linda, na moi aussi, oyo, aza yemoko, et ça peut faciliter à gérer la situation, ya bana, oyo, msusu, baza déjà agité dans le mais tout ça va s'engager aide. Vraiment, ma maman, la vie africaine. Ma maman africaine, va s'engager aide, parce que, au Congo, s'engager aide, msusu, moi, on a un psychologue, baza, un psychiatre, baza, bakuri peut aider de ma façon msusu. Mais, oyo ke mwana kufaka po ba beti po mwana kufika po aboyine ko sala devoir. Oui, ils ont makambo susu ça, eza vraiment anormal. Et puis yango devoir ango. Devoir moi zaki il fallait comme un ministre. Fallait comme un MSU opposant, soit comme un soki député. Non, déjà maman na mutu na MSU makambo leke déjà na mutu. Yango maman musu pe ba parents musu ba makambo tellement leke na mutu, aye ko suki sango na mwana. Aye emsu ogangela mwana aye emsu pe ndenge eza wana emsusu faso pe ndenge emsu azo okoko beta mwana na kanda moko zalaki nango na libanda na faso pe okoko beta pe mwana emsu na likamoko za nango emsu na papa na yemo ba jugement faso okoko beta pe mwana ekoko sala pe ke non oyebi te mwana bana musu baza très sensible siko moni ba mama ebele basala ka peda mingi attention te ba mama ebele basala ka attention te ayebi te mwana na ye abanga kambata mwana na ye abanga koganga ganga po bana misusu baza misusu kozo gangela ye misusu so banga oko traumatiser payer mais ba tantine na biso misusu ba noir ba misusu baza na bango misusu
azwi makambo oyo etali ye personnel ezala bamuziki ezala babiloko kosala ezala ndenge eza wana mosusu ayebi ke non ngani naza boye le 30 mars na Paris na soirée liputa la marina il faut bamona nga le 29 awa na Switzerland ya bafemme tendance soirée na bango il faut bamona nga c'est pas ça bamama na ngai bomoni nde toza boye ko mutu ndenge oza soko oza yo moko kosala makambo te fo osenga loboko il faut senga basunga yo oyo eza koloka oyo eza normal te mutu aboti mwana na ye 9 mois akoboma mwana na ye na mpo na devoir te franchement akokamata mbata teke mwana akufa na mbata mwana akufa kaka bapesi bapunition non en tout cas vraiment yango moninga nasengaka solidarité na bamama africaine nasengaka so mutu ayo oyebi so likambo na ye bomba ye yo luko pesa ye conseil parce que bato ebele bomona bato ebele na poto ako bato ebele bana baproblème sérieux psychologiquement bato ebele sikoyo mpe baoko kokumbela yango te omoni bana oyo mpe tozala bango na ndako bana mpe bakoomemiso mpe ngambo yango sikoyo moni azo bakeni non eza baconseil oyo gratuit ke banda kotala situation na yo soki omoni ke eza facile te ogérer soki omoni ke emso na kati na milieu na yo na bacompatriote na yo basongisongi bali kotonga tongo na situation na yo kende koluka psychologue epa ya mundele vomi kosolola peut-être soki olibere esprit na yo olibere oyo eza na kati ya motema na yo okomona ke na kati ya ndako na yo meme na bana na yo meme makambo mosusu eza ya koede mwana eoza facile meme isi mpe mosusu devoir mpo badevoir mosusu mpe eza ya bana oyo moi baklasse na bango ko biso na afrique to bando oyeba bagéographie bahistoire mosusu babio bango kutu bana oyo ya poto nayebi te soki namonaka bagrammaire rare oyo baza na baboule moko boye baza na bakaye na bango baza na babiloko moko boye okomprendre mpe mingi te sali mama lindas comprendre pété mais eloko nyonso soki comprendre pété oza mama africaine mosusu mpe ndenge eza boye tokoloba te ke biso nyonso totangana touti na bauniversité non c'est pas ça parce que soki devoir moto ezoboma mwana mosusu mpe mama mpe devoir wana mpe epesaki mbilinga na moto acomprendre mpe mingi te mosusu mpe aza na bana na ye mosusu mpe baza mpe à l'air tout ça ezalaka babiloko mosusu ke okoki kosenga kaka osecours na ndenge mabe te okoloba mpe ke non osoli mpe na professeur na bango mosusu na direction olobi ke ngai vraiment lokuta mabe te nazokoka na ngai koexplike mwana oyo badevoir te ou soit en français nazokoka te ezocomplike nga ça ne coûte rien omona yo mpe kei na badevoir nokuna yo mpe na osali no devoir yango te mama regarde nga mpe nayebi na nga te omoni babiloko nyonso to wana ezotravaille eza motu motu ezotravaille omona mpe mwana yango mpe mosusu ndenge eza boye afkeli na tele oyebi se kende kosala mpo oyo ozocomprendre te mbata tokanda mais ata so mpe nazozonga kaka biloko wana te donc biloko te kokoya o mwana nga nalandi interview wana mwana kokufa na devoir te mpo na ngai soki mama aza traumatisé aza chargé aza na badifficulté ça peut arriver kobrutalize mwana to mutu so okokotindika mwana okokogangela mwana to kokobeta mpe ekoki mpe kokende me nayebi na nga te nayebi vraiment famille wana vraiment en réalité te baza ndenge nini mwana wana aza mwana na ye oui mwana na ye mpe biologique kaka mais mama wana na kati ya vie na ye susi nini azoleka bozomona baafricaine place tozosuka pourquoi parce que africain azorefuze ndeko na ye parce que soki pauvre femme oyo ake prison soki azalaki na copine moko mosusu sincère akovide motema na ye te tokende mpe na conteste mosusu to bandoloba te andoki oui asali acte oyo ke abimi mama ndoki n'est-ce pas mais boyebi ke eza na bafemme mosusu africaine baosouffrir psychologiquement bafemme mosusu africaine bazawa bazali na bamibali mpe oyo bazonyokola bango bafemme mosusu africaine baza mpe babomi mpe mabala par erreur ya bakamarade na bango ya baconnaissance na bango bafemme mosusu africaine baokoka mpe kovivre malamu te na bana na bango baokoka mpe kobokola bana na bango malamu te sikoyo ndeko na yo africaine esengaka akeno yo nde osunga ye eza bato mosusu yango nazoloba soki moto ayo solano makambo soki moto ayo oyebiso makambo ndeko na ngai considere moto wana mpesa ye valeur parce que asote bato ebele aye kaka kosola kaka na yo ozomona famille oyo koyeli makambo mama oyo abomi mwana na ye toyebi te soki papa azalaka pembeni toyebi pe te
Si vous pouvez famille oyo mwana oyo a subir msusu traumatise à divorce to yebi pété. Mais vraiment biso ba africain. Tala lelo ba isolation eza entre biso. Tala lelo même ba famille mususu lelo bazozo ba soutien te entre biso na sens que camarade na yo to connaissance na yo msusu yo poza na mayele okoki pe msusu ko sunga ndeko na yo. Okoki pe msusu pe msusu atangi na pe mingi te msusu aza pe na ba mayele beleta ko comprendre calcul ya mwana zoke na classe msusu pe ba français wana ndeko no pa éviter mais biso za la kaka awa omona muto asali erreur na français alui français bien te bo bandi ko seka bo so mona presque zokende bandeko nango muto msusu omoni neta na mama wana msusu pe akope ko senga aide ke non ngana ndako bana na ngaba yaka na ba devoir non comprendre na ngate non kokana ngate msusu devoir on peut zo PCP kanda mais arosola nanani. C'est ça le problème, maman Sylvestre Mambo. Il faut que yoka enano. Yango siko yango nazoloba oui batumso maman nazandoki. Bien sûr, azandoki apesa ki yaya na ye soki ndeko na ye ya mwana wana apesa ye punition soka beta ye yango mwana wana akufi na ndenge batali ke mwana asibir un peu ba ku ebele akufi asali crise tango baza obeta ye. Mais so tozongi na nyonso tout et a couple eza famille oyo ke non baza déséquilibré na makambo ebele ozomona baza déséquilibré na makambo ebele parce que msu oyo azoba mwana kende osala devoir mwana azoyoka te msu pe mwana soki mpe azoyoka te peut-être ezali pe msu na baresponsabilité ya mama pe ndenge aza wana mwana tia koma na niveau azoyoka yo te ezalaka mpe bakamosu ezalaka oyo ezali personnel na kati ya vie ya couple to na kati ya vie ya famille ou soit papa aza te mama nde aza responsable. Voilà, merci beaucoup maman Ameya. Ndenge autopsie lobby, oui, abeta yimo na pendant 2 heures du temps. C'est ça, omoni yango tozolo baba biloko yango tozolo bake non. Biso toza na Europe, toza isusu na Afrique te. Ozomona bien sûr, ezali na ba mama misusu ebele, babetaka bana na bango, babetaka bana azobeta mso azupe kombo, azupe msusu lipapa, mso azobeta. Oui, un moment donné, si on sala pe bon motema no pe. Au moins to koza pe, au moins la pe so pe kanu beti mbata. Yo, tellement, même indele ba lo baka penya beti na face. Tellement, mso sali moi vite fait. Mais o ezake okobeta moi na 2 heures du temps. Moi na yomo, yo na zolo ba na komaki na mama boko tsa kibonzambe na kati ya bandako na bino. Parce que ceux qui na ndako oyo même moni mo nzambe zate ba demander ba tondi wana. Pour 2 heures du temps. Bazobeta criminel bapesi punition babeta 2 heures du temps ou soit bango bazomona ke baobeta mutu mususu parce que même atana ngani na bana boye mona sali bêtise nango bete vite fait yo zana obeta pa obeti mbala moko mais 2 heures du temps siko yango mona zoloba ke mama déjà azali dépassé atindi apesaki na nani soki mwana mususu soki pe ndeko na soki pe mwana mususu abeta mwana na 2 heures du temps. Mais yes, pendant que babeta moi na 2 heures du temps. Ye mama fungola ki misute atala mona wana ke 2 heures du temps ti moi ya zo beta ndeko neto apesi punition. Est azoki to msusu ndenge za boye a vimbi nyonso tu wana. Siko bango bi bo lukila ka biso ba africain makambo. Si ba mona ke non nde bazo tambola information ko mo tambola bon ba mona comme si ke bana nyoso ba beta bon oui ça peut eko zala ke moi ozo pesa moi la punition bata yo mais au moins siko yango tozo ba ke ba punition miso zala ke moi ngo peso ka zo yo kate ou kangi eje aza muta beta kaje au boto léger aza mutu so aza trop portable olobi ke non portable li susute mama Lydia bangabe ezali nini actualité oyo mama bomi mwana na Milouze femme africaine mwana photo eza na page na ngai alors bandeko na nga tout ça pona biloko nyonso tout oyo eza ko arriver eza ke famille eza stable te
famille eza stable te et puis ba africain belé ba misusu baza pe na ba connaissance mingi te ba yebi comment ko s'en sortir te msu pe ndenge za wana mwana na ye mwana zokoma msu impoli eza pe ana poto to ba ndela asolaka peut-être situation ya famille tout ça eza ko lié mais eloko nga yango na tobaka toujours na biso ba africain po lelo ti biloko ezokoma biso ba africain bolingo eza te okomona mama mwana wana msusu peut-être côté étude to vie na ye eza na ba problème ezosenga soutien moral msu ndenge aza na tante azosurveiller bana na ye mpe malamu te ezosenga keno mutu aboye azala mpe na mutu ya koede ye ata proche moko to ata ami moko ya kosala ke ya kosungaka mama wana moralement po toza wana toyebani eza kaka te ma copine nde eza tokokende feti boye ndenge eza non eza ngai yango nalobaka africain koseka mutu te omona mutu azoloba français bien te africain ye wana surtout bacongolais bango wana okokoloba ata te ke non soki olobi ata r na place ya l omemi ngambu sikoyo bozomona ke bato mosusu mpe baza na badifficulté bamama misu na bana na bango mpe baza na difficulté bazokoka mpe te mosusu koeleve bana na bango moko yango ngai nalobaka toujours ke non biso banoir biso baafricain eza moara mpona kosalaka baassociation to baunion ya koeseye korééduke bana to centre moko boye nayebi te soki bato misu bapansaka yango mpo omoni avant topense na eloko wana il faut nanu kotika nanu komona mutu soki asali erreur to omoni mutu oyo aotanga mabe okomi me ye mama mobimba ndeni akokotanga te ye mama mobimba ndeni azokoka kokoma te ye mama mobimba ndeni azosala boye te mais c'est pas ça ozomona badifficulté lelo bato bazokutana yango mbavi même na basuite ya makambo ya bolingo même na suite msu ya mama to ya ndako oyo toyebi ndenge place tolalaka te toyebi eloko nini ezotanga te tout ça yango nalobaka kaka nga mpo na nga na kati ya émission nazolobaki ndenge ata mama Sylvestre Mambo akomi il faut koyokaka toyokanaka toyokaka mpe mobaninga na sosi ke msu opesi mpe moninga litoi moninga ayoki yo. Merci beaucoup maman Fifi mwana kini pona information na yo. Oui, azaka africaine, congolaise. Po omoni ya nga nazolo baka kino. Biso ba congolaise, ba mama congolaise, baza ba mama mukoso na comprendre ces derniers temps, balingi ba musique. Balingi eza nango choix ya mutu, eza nango plaisir ya mutu. Mais problème eza surtout zongi la plupart ba misusu ba ozo esu choix ya bana na bango te c'est rare. Ba misusu bazali azana soif faut ba mona ya bimi ana soif faut ba mona ye ke yaza danger mais azo souffrir quelque part na likambo. Alors ba mama oya linga kota bo sala intervention na kati ya sujet oyo mwana akoko kufa na kobeta pona devoir. Merci beaucoup Kananga papa aimé à Pépone. Oui, total toujours. Oui, yango nazoloba na côté spirituel, nazoloba pe na côté oyo na vie ya mutu. Mutu oyo ke azali trop surchargé na mutu. Neti maman oyo ke azana donc tout les autres liés. Eza soki azali na ba problème na batu, soki ndenga azana ba compte à rendre na batu, soki ndenga azana azape na ba nyonga batu, oko sutuka osoki ka li papa ya pam. On bomoni na tongo na lobaki likambo. Ngana lobaki likambo ya, il faut ko koma na to ko keba na mutu soka zo lobelo likambo. Nzamba lobi libabe. Malédiction sans cause ni les sans effet. Mais avec cause ça kana effet. Alors, on la bana mike baza makila pete. Bana bakenda ko futa ba oyo pe ba parents bazolona. Yango na bana ko bana il faut tout ça très attention na marche na ndenge to tambola. Bien sûr maman mutaza responsable na ndaku eza la papa zawana eza la papa zawana te maman zawana il faut surveiller. Maman ndenge zawana okotinda mutu tabeta mwana 2 heures d'ita. Mwana azala mwana na yo azala mwana na kutu mwana butukutu oko ata seconde oko tinda pete sikoyo eza apare ko za kindoki eza ke mama wana msupe aza travailler bazo travailler ye to akotisa libabe na kata ndaku na ye msupe aza na makamu susu oyo ke yi o ngana lobaki na utaye ko lobala bindeko o ale biloko ambwa il faut ko zala mbango mwana wana aza ne ka victime pam
mwana wana soki totali mwana akiesa mabele oyo likolo bazwi kaka simple kaka biloko ya simple kaka pa batie devoir eloko ezokamwisa bato koma moto akokufa mpo na devoir aboyi mwana aboyi nde kosa mpo soki asalaki devoir te akendaki na classe maîtresse talingaka alobaki mwana nasala devoir maîtresse na ye mwana alingaka alobaki j'ai oublié de faire mon devoir à la maison na classe mwana alingaka kosala devoir sikoyo papa eme ya pepone pourquoi maman atindi babeta mwana 2 heures pendant 2 heures du temps mpona mwana boyi kosala devoir maman d'abord est ce que makambo ye moko azoloba azalaki koyeba aza mutu surchargé très occupé aza na ye mpe ndenge eza wana te misu tete à l'air makambo leke na mutu eza bamama misusu mpe aza na mobali te azoeleve bana na ye aza sensible donc na bana na ye omoni biloko nyonso tu même na bana oyo bana nyonso baza nde moko te moko akozala agite soki omoni mpe aza aleki agite olobele bazoyoka te lukela ye psychologue basolo balandela mwana eza nango normal eza mabe te bakobotola mwana te yango moni na États-Unis basala système moke bano bayokaka te na ndako bakenda na centre mo bapesa bango bapunition ti mwana ye moko alapi nde alobi ke non nakomanke su mama respecte epuis ndenge eza wana nakosala su bétise na ndako te me na nyonso tu moto aza responsable na nyonso tu eza mama mwana parce que bantea mabe bokobeta mutu 2 heures de temps te nayebi nanga te crime nini yango mwana ngo asalaki bien se mama soki mpenza ose soucie mpo na mwana asala devoir mais eza na bafaçon ebele ya kopesa mwana na punition même soki tokutu na ndako soki mwana na azosala devoir aboyi na ye benga maîtresse na bango yebisa maîtresse na bango ke non nayebisaki mwana na nga asala devoir je comprends pas cela ouverte faut le ba vérité omoi babiloko misusu libabe misusu ezoyela moto misusu yo omoni il faut ezokotaka à travers na bana pourquoi na ntongo nalobaki na bifo tosalaka très attention na bapate ozosala ozomona tantine wana mpe m sous place aza na prison na miti oyo ya congolaise wana azosimba motu azolobaki likambo yango ekomelinga kaka devoir apamba mwana oyo kaka ifo akufa ndenge akufi naketinda moto abeta mwana oyo 2 heures du temps oyo ekomi bamvutima te sikoyo d'où vient la malédiction bomoni makambo nalobaki na ntongo bomoni makambo nalobaki na ntongo nalobaki ni tosala attention na marche moto asali yo mabe te kosali mabe te omoni biloko nyonso biso tokomofuta na mokili avant nzambe aya ezali ndenge moto azotambola na mokili bana oyo moko na moko azobota bana oyo bana nani bakomi na niveau te ke basala motu mabe misusu te bamama misusu basalaka asali kopi na moto ameli mbongo ya moto wana ayebi te ameli mbongo ya nani akotaka bamaison mpo moni na poto ako kisi ya makasi azo bali babe biso facile kande bato tomona na bafoto na bafacebook omona kaka bato sikoyo bana nde moto bakomi bakomi baporte d'entrée bamama il faut kosala très attention na marche il faut kosala très donc oyebi ke oyebi mama oyo asalaka mabe na mokili nalobi teke tantine wana congolaise wana aza na prison na miniti oyo vi na ye ezalaki mabe nde yango te nga soki nazongi omoi biloko ezalaka anormal ndongo ezalaka vie ya motu ntango atambwisi yango mabe porte ya mvutime eyaka na vie ya motu mpo moni nga nde nafandaka na nga boye ndenge nga natambola na conduite à vie nakosala buzoba wana te mwana mpa kosala mwa erreur mona bino tika ngo na gogolo omoni mpe obeti mpe vite fait pas mais nakofanda teke no natinda mwana mosusu wana ya na bango na bi beta ye abanda babandaki kobeta mwana banda babandaki kobeta mwana donc babandaki kobeta taba ya bona ne oto bandaki kobeta mpenza mutu donc omoni na vie ya lelo mpo amvutime ya il faut ofungola porte tala soki okangi porte noko baomvute o te baotouche bana na o te bomoni biloko ekomeli fie oyo ebabenga yango balibabe oyo bino eza balibabe moko bien préparé eza bangambo donc omoni mwana mwasi bato ko asimbi touche donc eza bangambo sikoyo ndenge asimbi touche boye fo toyeba fo mpe tososola bien d'où vient la malédiction po eza eloko moko esalami oyo ezokamwisa ekokamwisa motu nyonso moto devoir
et mouba kobeta mutu pour la devoir pendant 2 heures de temps pour nga si moi la boy ko ça devoir na ndakwa na ko ba maîtresse na commis to sali moi mo na agenda to bi to comprendre te to sali c'est devoir mais azo compliqué azo lingate kuna na classe ba ko sali les devoirs a ko sala les devoirs kaka devoir nde ko la sa mutu su mwana wana pe mwana kei mama azangi mwana na ye et puis maman wana bokasi que maman n'a pas bomi mwana na ye na nko et asali makambo sous les effets il y a ba mvoutima vraiment yango ba de konanga faut vraiment kolinga nzambe na vie na biso kobanga makambo eza mawa histoire c'est triste mwana kufi parce que pona mama atindi babeta mwana 2 heures d'etat parce que boya ko sala devoir bien sûr omoni papa aimé à pepone omoni awa bana na biso ya ba africain so bazo beba eza ko lié te eza lié na ndenge mama azotambola ndenge pe papa azotambola eza lié kana papa aimé à pepone omoni bana oyo biso tozobota nzamba alobi clair alobi que malédiction et descendaka en génération omoni mwana na yo ntango boti ata na poto ata place yango balobi ke éducation ezalaka mabe bana oya yo na ndenge moto ozotambola malamu baoza na éducation malamu bakoyokela yo eza bongo soki bana soki mwana no soki azoyokela te mwana emsu ndenge eza wana aza loyenge mwana emsu ndenge aza wana oyo bane boye akomi emsusu na groupe bavoyu mwana emsu akomi na bagroupe moko ya biete ofani na lobi nasali mutu nini nani anyongwa mutu otali na lobi soki emsusu ezowuta pe kota balien uswati ya famille wana nde sikoyo obandi kokota puya parce que eloko nyonso tu na via mutu ntango ekomelaka biso obandi kotala nanu ngai mpe biloko nini oyo ngai nasalaki etamboleli na biso eza très très important eza kolie toujours na badescendant na génération oyo ezoya na bakokolo oyo mpe bazoya ozomona mosusu tala mwana ya papa na biso wana akufaki mise na biso ke sona repose en paix koko na ye azoyemba lokola ye moko donc omoni nzambe ndenge asali mokili boye asala ngo aloba eloko moko oyo ke malédiction kitaka génération alakisa ke mama ntango azobota mwana to papa na mama ntango basangani bazobota mwana basala keba na marche basala keba na makambo ebele parce que eza eloko moko oyo moto aloni ndenge bible elobi moto akobukaka oyo ya loni oyo eza balibabe. Mais oui, merci beaucoup maman Amélia. Punition mpe ezalaka, punition vraiment ya nzambe et puis maloba ya bato ekangaka bavi ya bato. Soki mwana na yo aza makila faible bamisu bayebaka biloko wana te okosala motu mabe moto abi yo zela loko osanya mabe ekokuta tina bana na yo bisusu bamonaka ndi yango nalobaka olali olamuki le jour olibabe jour malédiction oyo epublike ngonga na yo ebeti ta ya malédiction ekoki soko popis mikolo bazali mpe makila makasi omwana ekangi mwana aza très sensible. Non, liwa mwana eza normal te. Ako kufa na likolo ba asisi devoir te mwana kufa. Non. Ba mikolo fo baloba. Bato bayebi liwa mwana na fo baloba. Baloba mwana sens mususu. Pe mama wana eza bilo mususu ozo sala mwana nkote. Asala mwana nkote mais asatandaki te. Donc mayele même ya ko réfléchir que non oko beta mwana te oko kostinda te ke ba beta mwana oyo net toza na Afrique mais mwana wabe emso abota mane pe na Afrique te mwana wa abota mi aw
bafaso pe oyo ya awa na Afrique ekokani te. Bonsoir maman, ami, famille. Donc au moins il y a un azoloba. Na nyonso to le oni nazolinga na clôturer. Ma famille africaine belé, ils ont un problème très sérieux. Na potoa. Ba maman ebele baza ba femme seule. Ba papa ebele baza pendenge zawana bazali pe na besoin ya soutien. Ya ba proche na bango. Ya ba copine na bango intime. Mais ce qu'on a mona mutu bo em sous tantine wana. Azali pe na ba ebele peut-être azo souffrir. Nana yebi. Ah ok mais la côté tobo ite ah oui toko kanga mananzambi mais mutu azana besoin asola na mutu boyebi ko bimisaka makambo mutu ana ngona mutema ana ngona mutu et a thérapie mobiba ezake mutu ozo aider eza ko mutu azo alinga kende ko bunda na kanda alinga kende ko beta mutu na kanda okangi bise fana na noa ko atika na noa il se maîtriser direct. Alors bon limbisa la famille na zuma appel. Oyo bibilo musu batu basala na kanda, so pe mutu apembeni a remaîtriser. Est ma certika, mon fouetté. Moi mena komela ndeko na za na émission, na ebite soka yebi. Alors bon ibisa mamuke la famille. Mwana oyo akufeli na kaka libabe envoûtement conduite ya maman congolaise na poto awa bien sûr bane belé. Bonsoir maman ndeko Didier, bonsoir maman Hélène Mvwenzi. Maman a sali art moko peut-être place à ça. Azoye bate comment arriver tina situation à boye. Tant mutu pe problème comme la raye na loba ki na tongo na bi ke malédiction tant obetaka mutu. Mutu akoye ba susu te ke non. Est-ce ka nga mutu na saki biloko. Mawa histoire. Moi nous akei na ye. Parce que ça biloko moko un peu spirituel. Bonsoir maman Poupa. Eza biloko moko anormal. Anormal te. Mais histoire oyo maman nanga. Oza maman nanda. Oza na bana. Essayez peut vraiment ko bangisa yo. Façon deni ntan ozo solo la. Na bana na yo. Na moment M suso oza pe na makambo eleki obele na mutu. Malgré toza liso na batu ya malamu mingi te. Okoza na ba souci on ba maman baza na ba charge ebele. Na ebite so waza femme seule. Mais ba maman baza na ba charge ebele. Ba maman bazo senga baza na unité moko ya kibo mama basola ata batu mibale. Siko eloko peso se passer na ba femme africaine. Pona mindele na omona ngo ezate. Femme africaine sozo solane azo enregistrer. Obenge po solane problème na yo. Oyo ke susu papa ya bana na yo azo sala ba chantage azo manipuler bana to azo kosa makambo soki boza séparé oza na camarade moko ozo solola na ye juste kaka pona susu abakiselo implisto moralement asungo te ye wana bandi ko enregistrer oyebi te ndeleza boye ye kutu mobali na ye bonsoir kana nga ba beauté mère double oyebi te ye mobali ngo kutu azaboye. Dura muninga aza tellement na ba problème aza dépassé mutu eza ko craquer ayeka ka pona asolola tout ça besoin mona ka ba conséquences yango moni ba mama so moni mwana za un peu agité na ndako mwana na za mobulu olobi olembi oza na mboka oyo ba bureau ezali oyo iza ko débat vaut mieux yo zo kutu raison même sur la situation na yo peut-être oza maman seule peut-être ndenge za wana bazo mona peke ozala papa na bango na ndako te par comprendre yo babate c'est pas facile to banga babilo mususu te babilo mususu il faut pas kobanga malgré maman oyo ezaki ndoki mutu ekoteli ye poka ndoki mutu faut asala makambo boya koboma mwana na ye likolo ya devoir
Alors malgré ça et là on peut nous ça ba maman parce que bon moi ninde ba ba ke kanda eza penza eza yela ka batu mais kanda wana eza comme démon moko ayelo ya kosesa makamba buzoba mais na nyonso to yonga na zolo bakaki non ba mama ebele bazala na besoin basolola mais bazobanga parce que na yebi na ngati ba portable na biso basalaki yango mpona mso edaka mpe bato bosololaka o réconforte moninga toza na mboka ya poto mboka mosika toza na baafriki teke lopango boye na afriki boye ofandi boye ozomona voisin oyo ozoseka ozomona boye poto eza to eza ya kokangama obimi na kwe bomoni toilette okiti bomoni boîte toilette ilonga na sengaka solidarité mais eza facile de trouver une femme africaine azana un grand cœur oyo akoko porter problème na yo oyo msusu peke akori pe kozala mama pona bana na yo oka u bana na yo msusu bazoleka ba moment mo difficile a essayer ko tala moni biso to yaka ko bobando zomela mama wana aza ndoki aza ni mesko il faut peut tout tala comment ko koma na ba effet oyo po omoni mundele ba psychologue ba obima na histoire ba obima ba nisko ko tester et puis ndenge za wane pas za na prison wana ba ko memele ba ngo nyos ba memele ba psychologue ba psychiatre pe ba oya wana ba service na nyos pe ya pas mundele c'est comme ça pour azo comprendre comment à cause des devoirs moi na il faut kufa c'est que psychologiquement maman a un problème un peu sérieux maman a perturbé maman a traumatisé maman a trop surchargé même à ta biso to ngam tu maman mo esana sala ba mission boy un moment donné ça que yango moni même na bandeko ba botika bo pe misana no docteur parce que elo eza moi passe un moment donné il faut ko tala ba biloko mususu so pozo ko kate osengi au secours mais elo pe yango nazo kende nazo zonga moni biso ba se ba africaine ba bana maman mususu oui asa mabe asali mabe mais ba se ba africaine pourquoi bozo tika bandeko na bino. Pourquoi ce que vous sola na yo zo enregistrer? Pourquoi ce que vous avez un problème na ye ozo tonga ye? Pourquoi pas ces africains na poto belé bazangi compassion? Ba maman kala wana bazalaki oyo mona moni ndeko na ye puta toboka akati li puta super apesi akati li puta ya nini oyo ya soteski apesi muninga na ye. Ba bidoko oyo ke mama boma mwana likolo ya devoir et pas mundele na yebi dangati. Babiloko pe ya ba enregistrement que mso azo solana muninga a soli na ye et pas mundele pe na tia mutu na enregistrement eza moi passe. Bonsoir mama Tekla Shora. Alors vraiment au moninga na talaka toujours na ba ndenge belé ba histoire nyonso. Et là oyo nga na linga toujours ko conclure ezala ke na otala ke psychologiquement maman oyo aza dépassé. Maman oyo a un manque à soutien. Maman oyo pe a trop surchargé peut-être dans un problème personnel. Maman oyo ok pe a un cas de malédiction. A autant pour la peine ma kamsusu et ça peut pas compte à rendre. Tellement bana baza mama kila pète. Bangonde mtu bako ila kama babe. Ko le kabadilt. Pour na roloba que non vraiment maman africaine ça très attention. Ah, tout ça na mboka mpaya. So omoni ke bilo mususu zo kokate, okimi millier na yo kende pa minde. O eza etali ke emsuma mabana ba kosunga yo. Kosola na bana musuba yo kaka na oganga te. Ogotali sape mwana na kali. Mais na nyonso tu mutu aza maître ya ndako ezaka nzambe. Ya mutu mususu te. Bonsoir maman Mariana Irène. Nzambe bonsoir maman Nadine. Nzambe mutu aza maître na kati. Nzambe mutu akobate lobana na yo même na nzela ba classe wana nzambe pa kokozala na yo. Ndiango nazo baka na nyonso ke non tambola na droiture na vie. Tout okozala protégé. Coucou ma belle Patricia. Okozala protégé na nyonso. Vie so ozo tambola mabe, c'est comme si oza maman mutema mabe. Oboti bana na yo c'est comme si nde ozawana olingaka pe bana na yo te
parce que ngana ko kende ko sikoke loka mutu te na ko ko so mbonga bato makelemba olie te na ko pe ko kende te ko simbe loka mutu te po lobi mutu na ko loba maloba mabe soki makila makasi eza na yo mama ekei na bana na ntango ko kende sala ni o kende ka bo mwana nazo azo loba lo mo otindike ka mwana te ko kufa mbala moko mwana ke kufa mbala moko mama oya bomi mwana ni kola devoir ti azotinda babeta mwana wana 2 heures de temps azaki na mutu te mayele azaki na ngote azaki na mayele te ya koloba ke ngana tindi babeta mwana nga pata 2 heures de temps likolo ka devoir likolo devoir nga kutu na koki na nga devoir wana te ngana koyebisa mwana zonga na classe pas maîtresse na yo yebisa ke to expliquer oyo le reste to koki na biso te po ba classe na bango ba classe a poto na Afrique ezala nango pe ndenge moko te eza nango simple koloba vérité et puis mwana ngo pe soka za muto so ba po bala misu pe baza pe mobulu ba yo kaka pete okoki pe kokende pe na bureau ya l'état na école wana osoli na otasi bango comportement po misusu omoni ba conséquences peut-être maman oakoka kozala na raison soki alobaka pe vérité ke mwana na ngai namoni baatitili azosala makambo ebele azosala alingi te bana misusu pe à partir ya ndako baboya makambo ya classe oyebi pe te qu'est-ce qui se passe na école peut-être mwana na yo misusu bazokoka mbete donc akomi ne m'en fou na makambo so badevoir abi nokenda nga te ou je m'en fous na kosala te tout ça eza babiloko misusu nyonso ozosenga ke mama aza na besoin ya transparence aza na besoin pe basunga ye osala besoin te osala ki africaine te ki africain ana poto esimbaka te na sens ke toza na mboka na bato misusu eza bamboka baintégration eza bamboka badialogue eza bamboka babureau eza bamboka baservice na baservice ekooriente yo omona mpe mwana wana mosu azali mamfu na badevoir aboyi na peut-être aza mpe ambete na école kuna on ne sait jamais mundele mosusu azomona mwana azokima école peut-être abandi kotuna est-ce que azalaki peut-être agressé te tout ça mundele aconsidéra yango mais bamama na biso misu ya baafricaine bamisu bazwaka makambo misu ya la légère so mpe tokende na bavie ya bato mosusu ndenge eza wana telema baza na babe telema ndenge eza boye etamboli babe telema baproblème entre biso na biso telema bacompte à rendre yango nazolobaki makila bana mosusu eza pete libabe bakobwakela yo ekeyela libala na yo eza très important ya kosala très attention na makambo tozosala surtout baadulte bana na baza sacré nzambe koto aza te mpo nzambe asala loba eloko wana osali mabe soki bazwi yo te bana na yo génération ekokoma soki na deuxième ezwi te ntina troisième ekokoma eza normal yango ozosenga ke ntango nga moko ndi nafandaka boye naza boye nazalaka très prudente ke non nga eloko motu na kolia te mbongo motu te naza mama Francis de Londres baperiki yango etekami ma patience la patron na motema papa Alphonse zo nini donc eza ke donc olingi te mosusu eloko oyo osali ekorattrape ezala ya malamu ezala ya mabe vie c'est comme ça. Mais ce total côté ndenge bana bazo vivre ma maman africaine faut vraiment qu'on soit très attention na qu'on négliger certaines choses vraiment il faut tous avoir un esprit à dialogue même na niveau ba direction école bana au monde que aza trop agité na ndako au monde que aza pe mobulu na ndako senga aide ba ko aider même nzamba lobi beta ba ko fumuela porte et ça très important. On gérer la situation de mon côté. Et puis, nous avons des tantines africaines. Oh, ça, c'est congolaise. Si on toque dans milliers congolaises, tantine, maman congolaise, au moins, on a reçu téléphone sur la enregistré. Au moins, on a vu dans le sur la papa ya bana na zo ko ambeto, ati on enregistrement. Au moins, on a pu me confier les kamumoko boy, abimisi. Batu baza perdu na minute oyo. Batu baza perdu na minute oyo. Et puis batu bazo yeba te to kimela wapi. C'est ça maman Mariam. Maman zoluka koyeba te. Azoluka yeba te que non ayebisa ta professeur que moi na ndako azolika nyo makamba classe te. Azobone peut-être moi na ngai aza agité te, peut-être moi na nga bosali ni, peut-être moi na nga msusu na zo provoquer na classe. Tout ça est très important. Et ça quand on ça des fois wana. Yo,
La personne punition. Yo! Et il y a une mère, elle a tué son fils à cause des devoirs. Parce qu'il a refusé de faire les devoirs. Ah. Donc, aux hommes, on a seconde, maman, vous avez non, boyete. Tika boye. On a des devoirs. Yo, yebi pourquoi vous avez des devoirs? Ou yebite? Peut-être dans la classe, ils ont un groupe à bana moba menasakaye. Moi, on a traumatisé. Moi, on a boy naye. A comme on néglige naye yango. Kende ko se renseigner dans la direction. Comme la professeure na bango, c'est un rendez-vous. Zoa devoir wana. Tiango soga au kenyo si au resala ngona. Baki au sala ngona maîtresse na bango. C'est important. Aza mubulu nanda. Ozaka yo moko. Situation wana peut se lier. Et c'est important. Il y a vie à couple, peut-être que moi, je vais supporter séparation. Et c'est normal. Parce que baza bana pe ba misuba botami na frite ba botami na poto ba botami na azomona papa na ye azomona mama na bango asambi soka comme mona sko mama papa azate de moi na déséquilibre ane koti na vie à moi c'est tout à fait normal. Que ba réaction musu esalama mais ezali toujours dialogue. Eza toujours que maman il faut pas que tia kozala agressive na ba situation o ya vie na yo ozomona ke échanger alors ozana besoin il y a peut-être na ba bureau ba l'état wana ba orienter ba aider yo pas les africains parce que moi les biso ba africains bota ba conséquences à congolais sora ngana zo kende kaka ko sora ke na gauche ake na droite atali africain non abi ah parce que moi ba biso ka ba moi sanza so muto yo confiance ka so muto yo lelanga tantine wana za trop surchargé na ko pc temps na zu penya problème na kango na carton na scotty yango e fandi wana. Parce que yebi ke mutu soka za na ba problème aye ko luka yo donc il faut se défouler. Il faut zo attendre na ye. Yango moni ba tout azo ke pas psychologue parce qu'il faut abimisa. Il faut aider mutu wana souci ko diminuer, tension ko diminuer, traumatisme ko diminuer. Tozo kama kaka asa mama mo mabe asa mutema mabe oui asali kindoki. Yango nazo bana nyo surtout on a lobi yo. Vie à mutu soka zosa kebate nyosa zosa iko rattraper keba na mwana côté école mwana wa botamia ata koli awa ata ye muke omoni mo ba suspect omoni mwana ba agitation omoni ata na ba groupe moko ya bana wana mabe obandi koloba na ye mwana yo kakate obandi komitala na yo moko nana nyongwa batute po okezo na nyonga nganga na mutu akota ka banda kwa nganga abi ye azila lokwa mbela mbona nga bana na ye na poto mituna bango ezala calme to kotala mutu asala keli tout ça eza rapé bon donc so komoni mwana azo bouger so komoni mwana ba impoli so komoni ya mwasi pe ndenge eza wana azo yokilote obani so komoni nga mama na bango na papa na to biso na problème to za biso problème abatu te to finga biso ba to critique kana biso batu te o nyonga batu o makamba batu to za raté et comme peut-être côté muso famille so comme makamba spirituel au fond ma bolongo obeli makila nzambe ozala na libota wana nzambe bana wana yango bomona ka bana oyo ba parents na bango ba yebi les 10 commandements batambola nango bana na bango bazalaka pe na vie ya malamu. Mais ce que ba maman oyo même ba divorce na mama na papa conduite na bango za mabe via bana na bango pe landaka eza bongo eza clair. Mais oui maman Eli de Kolanga mama azanga maîtrise wana to mwana na ya boya kala bakike na osala devoir sima azanga maîtrise wana upaya ya ezaka kindoki parce que oko tinda mutu tabu abeta mwana no pendant 2 heures du temps non et puis abosa nini ke ba obeta mwana 2 heures du temps donc abosa donc c'est comme si bazo espère mutongo ba longoli yango ekei nango ye mama mo ba donc ba longoli penda o nzambe malili décembre il faut tokeba décembre yango moni kaka batu bazokota kala ba distraction batu biso ba distraction yango nazo eza mabete tozokini ba soirée tozobima tozosala boye mais eloko eza malamu eza ke etamboleli bomoni bano bazokola mwana na zaso na ntimita ko 10 ans bano bazokola bano bazobota mama tamboli mabe mwana bebi mama tamboli mabe bana muso mona impoli azo finga batu banda kolanda de génération na
au moins là mutu muso bandi ko finga impolé zo finga on dirait mutu ba pese oba pour mutu vraiment ata na bonzambe ata mbona obanga nzambe au moins na ka za différent mais mutu yo ata kati bonzambe te ata famille etambola mabe baza na chance te pour moi na kati ya vie ya bato wana ba vie na bango za malamu nzamba pambola ebele. Alors, mes condoléances na famille oyo, maman oya congolaise, na sir na prison place Zali, peut-être aux autres se rappeler aux autres, il est na sali, tant peu envoûtement là taramuto, bande konanga, to benga eka zandoki, mais bakindoki inconscient Zali, bazui penza mutoana, démon muso akoti kat na ye, basali se makamba buzo baboy, zoka asali yango inconsciemment ayebite. Pour mon tabou, je fais 9 mois, à ce moment, moi, je suis to éviter ce que les sacrifice, to éviter ce que les nini. Mais, nako jije maman oyo, nako jije na nini. Nga na trier kaka toli, ya kolobake, conduite à moto, ils a rappelé responsable, na makambo belé. Tout ça, la très attention, na marche, na makambo belé, et puis, cause à la paix vraiment intégrée. Na sens que toi na mboka bapoto bana bazotanga mwana na wakenda ka classe il faut lui na mwana kende na classe azoboya côté mbolo ya mbetu mbango te obandi ko bete yo faut que classe na obandi ko classe ozolinga non obandi ko tourner na calmement gentiment lobi pourquoi em so ko bana misusu akoka koloba kambu bala moko te azobomba menace mo bazosala ye mindele bazala bongwa mindele bazala bongo ndele omona mwana na ya azoboya non je vais pas aller aujourd'hui à bandi kolanda ti apo bandi ko bimisa mwana makambo o mwana bombaki mais ko tombola ka mwana mbete okende classe yo so saka na obeta OK jusqu'au zo banga kuna so professeur na bango mais mwana na yo c'est important faut ko yeba ko travailler psychologie mwana na yo ko aider mwana na yo c'est très important tous en Afrique te tous en poto tolobite ke no biso nyonso tobetaka bana te atambata tobetaka mais bana na babotami na poto bamisusu babotami na Afrique te et puis ezaka façon ya kodialoguer façon ya koessayer koaider mwana et puis etam surtout mwana nazo bakaka éviter ndako no mababe éviter vraiment la malédiction classe ou pas donc mutu nyonso atambolaka na droiture na vie na kotambola kobanga nzambe Nzamba lobi la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Muto azalaka na kotambola kobanga nzambe, nzamba pesaka ye mayele, omona pe oza na bana yo moko ozoko élever bango, mais oyebi ndenge nini ya ko aider mwana na yo, ya ko solaka na bana na yo, ya ko bimisa bango na crise parce que oza mama, oza papa oyo, oza beaucoup plus na kobanga nzambe, na kotambola pe pas selon mokili mais selon nzambe, na koboya kosala bato mabe, nzamba azalaka toujours derrière famille wana. Moi et ma maison nous servons l'Éternel. Donc eza makambo belé na mokili oyo mabe koti mingi de konanga papa maman vraiment il faut te fungola misko ça la très attention malédiction il y a en génération jusqu'à 3e génération malédiction zali vraiment il faut pas qu'on néglige ba point belé spirituellement physiquement et puis moi na boy école il faut que luka koyeba pourquoi et puis ko kende ko mona na ba direction ou ko sola na maîtresse peut-être moi na babeta kaye mais menaça kaye pe alobano te et c'est important tous la net basa mindele ba misusu bazala wana akodialoguer na mwana na etia ko bibisa vérité nzamba zala na bino vraiment merci na matanga na bino et puis merci beaucoup na bande ko belé oyo bozala ki na ligne vraiment tokutani prochainement et puis problème et comme biso na communauté congolaise vraiment eza ma mingi ba mama vraiment surtout ba mama nazobeta c'était za ba papa te ba mama vraiment bo essayer ko tambola malamu biso nyonso to essayer vraiment parce que maman oyo atambola mabe yeba yango oyo mwana azo vivre mwana akesa mabele et ba signe ba malédiction et ba signe ba envoûtement donc eza normalité donc eza anormal ba to ko fanda to sali débat eza situation moko pas normal. Vraiment été à bisonio surtout. Été à biso ma maman. Et puis à koyebara ko remettre bana na maboko ya nzambe, ndako na maboko ya nzambe
et puis eloko nyonso mwana azosala c'est très important, vraiment c'est très important. Merci beaucoup. Bon week-end à bino nyonso. Merci.